Yakazanga to solo na mwa muke mama finga nyonso ba finga ka Belgique ko banda babanda sina mo ya lelo o ngana to fani ya ozo comprendre ngote kaza femme forte bazo yeba te ke ndenge za bongo mwana mwasi wana soka zalaki aza ngombe yango moni ngombe na ali maka mingi ndaka bakonzi ya frère voilà o ye mwaza soso exactement ozo mona na ba kofinga ye yoso mona ngombe batango na malewa ba otekango lobeza malewa international mais so okoti na ba restaurant malewa bataka bakitendo mona nzunga soso eza ya likolo ya lipapu ya nini tout au mona partie nyoso to ya soso eza mais ngombe so de banda oteka ngombe so tunika morceau ngombe kombe ba na 5000 mona ngombe ba na 5000 mais ole da likolo 2000 tala carte tala différence na ba 1500 ozo mona ngombe banda kofinga madame Bellevue banda kala madame Bellevue atandisaka bango ye aza pape mouchoir ya tande na otoka o mona fana luka pape mouchoir na pangusa donc aza bongo madame Bellevue aza mai soko bongo mela soko bo sokolo ko mela soko bo mela yo niki na ngata bilamba o lambela o tela mai foko tela mai ti soko muta bo finge suni o ma finga be o tu bo finga ekola ete ekoti sana ngo yepe hôpitalité eningi sana ngo pata yete esalisa eta fièvre te alia kamela kata ne santé zo mata du jour au jour du jour au jour tala ye wana akomata kaka reba tindela nga pate na kotoka mingi akovimba ya bongo yo kokoka e voilà na la kiwana basala kiwa lobaki ke nyonso ofinga wana bo continue na loka ko finga balakisa ki yango ndeko na mswana lobiki dépression des osala e beaucoup na mafinga o bafinga kae ene ngazana madame Bellevue kandi akotala kae pe akocontinue kaka akotala kae par rapport à ça madame Bellevue mutu mususu omoni babiloko wana tu wana o bazo sangana kana basa ba mapungu ba luka sko place akolkwelela moni pungu so o quartier ni lipapu na moko akoma déjà déséquilibré et lokola bango il faut sko poazo appui il faut luka diembela madame Bellevue alale la madame Bellevue na bandenge moko bo po pesa ye courage ya koloba ya en soi vraiment bon la logique des choses totalement makambo belé je le can internet les finga nino et toucha madame Bellevue les finga nini ya makasi o bango baloba na madame Bellevue toki ke non madame o bango toto ko mona tango to yaki misu ba kingo sembo maki misu ba tena ko se retrouver na HJ tension mati bango mais madame Bellevue eza ne loko moko te oyo ya grave mokile koko loba ya muta bandi na cycle 2015 jusqu'à présent na 2024 muta bongo bino boloba ni li finga nini ya malongo kitoko ozo bana koko loba ko kole ma Bellevue exacte ozomona et donc exacte bana lelo tumo kile aussi là et tira la kosala mate et tira ma kofinga te omoni mona mwasi wana en soi boye andoki oui otale boye vraiment otala mona mwasi wana aza ngwalima mama bipupola zoba mwana mwasi mobo aka toujours ka ko créer ba komba bato aka toujours ko kosa makambo aka toujours na actualité moko mpo mokile yo ko mokili pe dasi ba yebiye taka ba famille boto ba benga nga mona suka problème ni mona suka yo dasi zo téléphone obenga ye mona suka yo na boza ba camarade bo sola place ni ya na yebiete so na vanda ne bona vanda po kapika pinga suki sa pese mboto la patrona mama Nzambe avanda bo atala bi mwana mwaso ayana ko bebisa réputation musana nga fa longwa la balongola na chaîne balongola parce que a commis sa place là comme ça quand le hôtel aya azo problème mabe azo teka mabe azo nani mwana nani Jimmy Mbondo mabe yango kapita ngavandi bo atala bi non place e ko hotel ite ma parents na ba vanda bo na ba problème bango nyonso tu basale ba mole kanjulama basale nini ba mole kanjulama Posé na uloba nao basale ma ba mole kanjulama parce que le là comment on entend que personnalité na ebeba a comment mal appris dans un luka qui mal répété ne wana a ressemblé mutunyo surtout comme mal répété le quoi nga boleka te Aisha ngano na vanda na TV la tanga kombono te comment bino boko vanda na TV botanga kombono non na star
bochenga mana niveau ma muteke ota bochenga mana bovandi ma bokalikilenga ate na star na bino ozomona opoko tala déjà mutu bozo ya akoselo makambo oyo zo comprendre que likambo mo so loba akosa na yo ka pe mission ngo na mona ki ngo na linia na nga format te moment to se basé na ngo mais le ko le fond ngo déjà voilà to solo lango kaka mena suka na yo ka ki alobi ki ta mobenga ki wana oyo po yeba te ke zo benga ya nga mutu na bengi yo pona peso matière na yeba te ke mutu na bengi ezayo est-ce que vous comprenez vidéo bien famille bota la vidéo na bien na otchela binongo bota la ma vidéo na bien botala ma vidéo wana kitoko mandenga kenango alobi ke nga na bengi ye to sora na biso ko kata te ko finga ngai te zere zangai omonde mama biso alobaka kena liaka fufu na sana ka beza lokuta aliaka te en tout cas yona mama bino mabo bandoke effectivement ko bandoke solo effectivement mama bandeko tala mutu asali drame nene donc abimise no moko boye ope mokili oyo ezake aza vraie famille bota te akoko confirmer ngo tala suke shopi yene kumani okutu ayeba kite ke mutu azosola ne zanga mais mama la estombe zanga lokuta yango monis makambo neni atoya koloba ayaka otraité nani awati nani nene botai ayana ba voice nene botai oboyoka batata mwasi oboyoka mobala nene botai boyoka ba voice boy papa na biso zola vanda kama bingai yango moni yana biso Irene Masando kitanga uti poto ayena koli oyo mobali ya nene atindaki ayena ngonene ta koli no mobali na tindeli yo yango yo ya gola okoyi kotika kisongi te ya gola luka place mombo o se canaliser lokuta na yo te mwana mwasa boki na lokuta te Aisha ngai te muna tinda biloko za derrière ba papa batu ngai te ta mobino boke no luka ba vine ba tata batu na ville nga na sana nu na classe avancé tango bino boke no tala ko sala ba matala na boke no luka mokile mona bino bo renier bo bina bo sala boye boke na ba orchestre batu ngai te na tinda bino ngai te muna tinda yo vraiment ndengo zabongo zala le soki ndenge nino zawa na Aisha tala épargner moto na plateau na tanga kombo nanga dans la plateau non vraiment koko yamaka mutu tatanga kombo nanga tango bino bo bandi ngai a poser que pour yeba zo confirmer muninga pesi oka matière ninga na ko pesa yo kuto ya na TV lobi ngai na vie nanga réputation nanga ko beba te yo réputation beba te ba mise ba zondeni ba sila mananga omona loko ba luka ko ngani na za personne bina yela bino Aisha ofunda nga na parquet ko yo muto bandi nga na bandi yo te ozomona vani nga boke tanga kombo na plateau ya bino ndeni ya gola ngate muna tinda Jimmy Limbonda tiko na défaut ngate muna tinda teka pasolo tina niveau sala wana ngai te ti pola zona kuiti na bibaya ngai te muna tinda bino ala bo sila manangai leki na yo ti akoyi ko supporter ta ye na TV ko taliso ndengo sundola bana na yo nga naza mama na mabata te moi je suis responsable ya gola d'abord tika ko sangana omoni ngaso nazaki lokola bango na ofanda mabo na tali na yo finga mutu te tambo ya ko finga madame Belleville ba makolo pousser est-ce que botalaka ya bino moko te bango na mona oza makolo ku ya oso mona makolo ya yekumani kubuka kubuka makolo yekumani mwana mwasi ngako mekate ngai mabo mekate bo silama bo luka place bo koyi ko vandisela makambo na bino eba nanga bo mekate ozo mona batu mo bavandi mo o comprendre que ça banja ba sorcellerie eza banja ba ndoki ba luka toujours pour ba déstabiliser vie nanga bo kokate nga na famille bota au grand jamais na ko trahir madame Belleville et puis place ma Belleville vandi ebi ke mwana o akokufa liko nanga nga so ba biloko nzoto nanga esenga ke makata moko ba tsepa madame Belleville moi je suis prête au pesa surtout saka na kutu te yaya mo saka na kate naza fou ya reine ozomona naza fou ya reine nanga na vota madame Belleville numéro 1 siko tellement que bango baza batu mo ba ya pembe na mama na bango pona mbongo tala bano batonga mama bango maboko makasi akabaka te nini boy mais nga mukomonte na ko vana ba ke madame Belleville yaya ba na ye bongo misilo la zokana kene pas dine na poani ye pas comment les ya maboko makasi baolela maboko makasi flambe
asimba ata papa na biso flambeau comme on yaki lwambo makia diso ki franco mais ne ba kena opesa avenir na biso flambeau ya ama boko makasi lokwa yo te moko liboko a victoire elema na kai mo pesa lila bo efongani mais ya simba boye Omona, Madame Belleville, quand ça le maman binoté. N'a pas refait la tête Madame Belleville. Azan number 1 numéro 1. Naza fouille à renta. Le monde n'ingalo tika la cam kebino tombe la na chipo bo tika na prison. Puis moi Madame Belleville ça sonne le la maman na bino. Ako ça moi na moko ta famille bota ko vana tonga maman na ye parce que la famille bota y a de valeur. Makasi. Ozomona. Pourtant tant de vana ka ya maman na Belleville yebiete. Ozomona Belleville ba maman na ngate mais soki oza na problème na bengi Madame Belleville maman yaya nazo yebisa yo nazo loba na yo siko mutu mo benga na vandi na tongi na otonge na yebi te to tonga ke na ndenga mabe to tonga ke ya gola na ndenga malamu to tonga ke na marque nini na ke tonga Belleville VIP international yaya na vanda ka bolela mama chéra moi singa na yeba yete makasi ozomona na vandi bo ozandi ke la mama chéra moi singa koti agence koti Western Union aboke le mois 50 aboke le mois 100 maman José Lusadisu nga na yebi yete maman ni ba super maman ni ngoya mputu la grande H mami ta dina saleli okoli mutu ayebi yo to famille na ete na komwa Madame Belleville tabo sakana kate moi sana za lokwa binote moi si wana ko zalo ko la bino te banda loti mokilo sila ya gola na Aisha botika nga kinya Aisha o mema batu parquet potangu yo bandinga mokile moni pe mokile yoki ngana bandio te mayem to bandinga tango okesa ba kinduma na bino ba viva la muzika ngana zalate tango okene pa na ba swede kuna aye mukanga ngalula aye mina kufanga ina kolela yo mama na zalate tango bokene biya ngana lingi yo boni yo komi ko pesa nga pasali na zalate na classe makasi tango bokene na kolala wapi kibinda nko na zalate na za na classe mama mamenga bolinga kinelinga na zalate tala bon mekate on regrette yagola tchana terrain yagola aza déjà mal réputé yo luko batela moi soit réputation na muki wana olobake ngai naza na réputation po bazwanga to za mutalo puta yo Aisha ngano na vanda na TV la tanga kombo note comment bino moko vanda na TV botanga kombo na non na star bochenga mana niva mamu teke ota bochenga mana bovandi ma bokalikilenga ate na star na bino ozomona opeko tala déjà mutu bozo ya akoselo makambo ozo comprendre que likambo moi so loba akosa na yo kepe mission ngo na mona ki ngo na linia na nga format moment to se basé na ngo mais le ko le fond là déjà voilà to solo lango kaka maintenant suka na yo ka ki alobi ke ta mobenga ki wana oyo po yeba te ke zo benga ya nga mutu na bengi yo pona peso matière na yeba te ke mutu na bengi zayo est-ce que vous comprenez vidéo ngo bien famille bota la vidéo na bien na otchela binongo bota la landela ma vidéo na bien botala ma vidéo wana kitoko mandenga ke nango alobi ke nga na bengi ye to sola na biso ko kata te ko finga ngai te zere za ngai omonde mama biso alobaka ke na liaka fufu na sana ka beza lokuta aliaka te en tout cas yo na mama bino mabo abandoke effectivement ko bandoka solo effectivement mama bandeko tala mutu asali drame nene donc abimise loko moko boye ope mokili ezake aza vraie famille bota te akoko confirma ngo tala suke shopi yene kumani okutu ayebaki te ke mutu azosola ne zanga mais mama la stombo zanga lokuta vandi bo s'abonner na tango bafanda batali pena ba mindimani hormis moko ya biso azala mais na kati wana ezaka na ba oyo bafanda pena tali abi mamsandoki moko na bango benga lobi abi yagola numéro 1 connu na finga biteko finga te na bengi pono bake wandoki mère pedazo lela ota na mama bino bo bandoki ngabi oké c'est katala biso abi ko landa tene ka lo bono lia fufu na mela mai na vivre lukuta les os soyez la personne qui est Bianca na tangi komba mwana ngo Bianca la journaliste à famille Bota
Mais non, on a besoin d'informations. Il y a source quand même. Si la femme a évité que oh ana obenganga na téléphone pita na zoyoka mutu na bango pegaka muninga na bango pegaka journaliste abengi pena na yoka bi non sila ndoki biloko yo sala te totika na biso tolo baka. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le nouveau numéro de notre émission, votre émission qui est bien présentée par votre humble présentatrice Chacha Lakiopa, comme on a fait Basoni, autrement dit IGF de la presse, il y a famille Libota. Voilà, aujourd'hui mesdames et messieurs, je pour vous comme mon invité Bianca Zanga. Voilà, on a des canaux chaîne on a déjà moi na souka, il y a famille Libota. Vraiment na ebike bozana ebele il y a kota la biso ndeka bomesana toujours kota la émission na bino ya kitoko émission na bino émission na biso ya kitoko makasi o wapi tolobelaka kaka madame Belvi Kandi babi Belvi Kandi ou rien. Voilà, donc yete ce qui était donc c'est-à-dire totika na biso kaka batu totika na biso masolongo totika na biso ba débat yango mais vu que tata Nzambe azopesa toujours ba force azopesa ba maye azopesa ba stratégie tokozala toujours wana pona koloba kaka bolamu na ainsi que tokobeta lisolo ya ba actualité ndenge ezoleka na kati ya YouTube. Voilà, parce que ba lebi ba voisin bazalaka na ngambo ba voisin ba na ngambo makasi parce que ba rasuna temps ya obwaka mis côté mususu te ezalaka kaka na famille Libota Montréal soko za même langage nanga ofungama déjà. Voilà, soko fungama ki déjà et ko empêcher péter pona to solola na ndiko na biso aza ba lebi mwana suka pisi mwana suka égal wow bokoyoka goût oyo wapi. Voilà, bien ka bonjour notre Chacha. Voilà. Songi de nous. Voilà. En tout cas. Oui, ça va, Chacha Kale. En tout cas, la STP, comme et puis plateau mon col sous. Voilà. Et ça, il y a vraiment et c'est makasi. Oh, ezaka lokuma maman Belvi parce que maman malamu asangi si banana donc gloire à Dieu. Merci Naé Moko Poutine de l'écriture. Amen. La reine mère VIP internationale. Babi reine azalaka moko. Obino ma première dame. Obino ba nani te reine de mutabota rabino abotina ba princesse. Donc yazaka moko. Vraiment tous s'abonner. Pour liker émission, pour partager émission, parce qu'il y a Kolobezali vraiment. Un grand merci na yemoko dongo les Sanzamba Versa. Merci à toi d'être là sa maman à Luciline. Un grand merci à Niki Lesa Mifi Lesa Motema ya papi, Irène Kialuta Motema Richard. Un grand merci à Nadine Kialuta Jocelyne Kialuta Karine Izanga Patricia Branco, agent César Mokwada Jolubanjado, Turku Rwanda, Turku Paris et Paiwa Rose Menge Azawana. Un grand merci à Bibiche Moussouamba, il coupe à décoration. Oh, ma Bibiche. Ah bon? Voilà, je les allie, maman chérie, maman Bibiche. Pourquoi pas le roi célèbre Christian Ngoma, donc Bibiche Moussouamba, ye alonga boss akoma ya travaux vanda boye abengio côté agence ozikoli na mona ke makamba Bibiche na mona ngolo kama mika dina omoni mabike mwana suka pisi mwana suka esali mama Bibiche na mona ngolo kala mama Chéra Mwasi mama José Lusadis na mona ngolo kala grande H mama Sakina mama Ewin et mama Gina Mabiala mama Annie maman Nabiso Annie Basiper, maman Nabiso Annie Poutungoya, et donc maman Nabiso sa famille Libota, maman José Bokato là, Yaoui Angwana, notre maman,
et papa na biso Godard Eliko, papa na biso Alangi, babi famille Libota toujours. Voilà famille Libota toujours tous à la rare wana tous sapé tous ali mon asuka pis mon asuka nazo répéter phrase au moins asuka pis mon asuka et sali wa en tout cas vraiment beau supporter car rapport boyo rara goût et l'homme sous te boyo rara goût et le bien ngo ata bande connexion ya famille Libota te vraiment to construire na ko voilà bien ka to fona na ndu na biso ya lelo basa ngo ya meya culpa film na biso eza déjà wana lelo déjà 9e partie vraiment 16h dans les nazambe c'est na 6 na keka 4 giga na tala vraiment donc ngelo ozo bomanga partir mboka kaka partir ngai mboka donc so na monika ka Pierrot tala dana aigle obi Pierrot azandoke ba scénario a bongo ya na bandi siko natali décor na bandi natali yenga et surtout couper yenga pe des bon en tout cas famille bota oye en tout cas to consommer film na biso mais la coupe donc to consommer film ma total to kota la bela et gloire à Dieu na sepeli film ba vie comme mata en tout cas nzamba zo lokumu parce que ba combataka moi étiqueté moi étiqueté ba frena kaete donc comme exemple film na biso yango en tout cas tokota na bela production to la mukali susu tota la film vraiment voilà tokota na bela production Belle Vie TV film ça déjà wana vraiment tokota to booster star na biso to partager to kata to tsanga ma TikTok ande to mesana to nde to kata ka ba challenge ndeke to kata pe me ya culpa vraiment et ça là kitoko makasi ba voisin ba yoka ka gunde ba mesana ko yoka gu yango ça la bango minoko pepele ya ko yaka ko sanga ba makambu ya ko loba ba mabeko to yo voilà bien kazanga to solo na mama finga nyonso bafingaka Belle Vie kandi kobanda babanda sina moya lelo ongana otofani ya ozo comprendre ngo te kaza femme forte bazo yeba te ke ndenge za bongo mwana mwasi wana soka azalaki aza ngombe donc moni ngombe ali maka mingi ndaka bakonzi ya frère voilà omona ye mwaza soso exactement ozo mona donc bako finga ye yo so mona ngombe batango na malewa ba otekango lobeza malewa international mais so okoti na ba restaurant malewa bataka bakitendo mona nzunga soso eza ya likolo ya lipapu ya nini tout au monde a partie nyonso to ya soso eza mais ngombe so bana oteka ngombe so tunika morceau ngombe kombe bana 5000 mona ngombe bana 5000 mais ole da likolo 2000 tala différence na ba 1500 ozo mona donc bana ko finga madame Bellevue banda kala madame Bellevue atandisaka bango ya za papier mouchoir ya tande na otoka o mona fana luka papier mouchoir na pangusa donc aza bongo madame Bellevue aza mai soko boko mela soko bo sokolo ko mela soko bo mela ko niki na ngata bilamba ko lambela ko tela mai foko tela mai ti soko mutabo mo finge suni o ma finga be to bo finga ekola ete ekotisa nango ye pe hôpitalité eningisa nango pe ata ye te esalisa ata fièvre te alia kamela kata ne santé zo mata du jour au jour du jour au jour tala ye wana akomata kaka rematinda nga pate na kotoka mingi akovimba ya bongo yo kokoka e voilà nalandaki bongo ndeko na biso ya Afrique du Sud ou Afrique du Sud wana la chance na yo basalaki na décor wana ezaki na partie moko film ya bakataki wana basalaki alobaki ke nyonso ofinga wana bo continue na binoka kofinga balakisaki yango ndeko na biso wana alobi ke dépression des osala ebongo mpona mafinga oyo bafingaka ye eninga aza na madame Bellevue kandi akotalaka ye mpe akocontinuera kaka kotalaka ye par rapport à ça madame Bellevue mutu mosusu omoni babiloko wana tu wana o bazoya kosangana kana baza bamapungupungu baoluka siko place akokwelela moni lipungupungu so okati ye nini lipapu na ye moko akomaka déjà déséquilibré ya lokola bango donc il faut siko po azwa appui il faut luka adiembela madame Bellevue alalela mwa madame Bellevue na bandenge moko boye po epesa ye courage ya koloba ya en soi vraiment bon la logique des choses totalement makambo ebele ezoleka na internet lifinga nini oyo etoucha madame Bellevue ata moko lifinga nini ya makasi oyo bango baloba na madame Bellevue tokika non madame po bango totokomona ntango toyaki misu bakingo esembwamaki misusu bakendaki kose retrouve na HJ tension emati bango mais madame Bellevue eza na eloko moko te oyo ya grave mokili ekoko oloba ya moto abandi na cycle 2015 jusqu'à présent na 2024 moto abongo bino boloba nini lifinga nini ya malongo ya kitoko oyo zobana koko loba ekoko olema ya Bellevue eza te
ozomona et donc exactement dans le autre mokile aussi là et tire la rosala maté et tire la makofinga té omoni mona mwasi wana en soi boye andoki oui otale boye vraiment otala mona mwasi wana aza ngwalima mama bipupola zoba mwana mwasi mobo ayaka toujours kako créer ba komba bato ayaka toujours kokosa makambo ayaka toujours na batualité moko boye po mokile yo ko mokili pe dasi ba yebiye tanga bata famille boto ba benga nga mona suka problème nini mona suka yo dasi ozo téléphone obenga ye mona suka yo na boza ba camarade bo sola place ni ya na yebi ete so na vanda ne bo na vanda po kapi nga suki na pese mboto la patrona mama Nzambe avanda bo atala bi mwana mwaso ayana ko bebisa réputation musana nga fa longwa na balongola na chaîne balongola parce que a commis sa place on a comme ça quand le hôtel aya azo problème mabe azo teka mabe azo nani mwana nani Jimmy Limbondo mabe yango kapita nga vandi bo atala bi non place ko comme hôtel ite ba parents nga ba vanda bo na ba problème bango nyonso to basale ba monde kanjulama ba monde kanjulama koseka te na uloba nao basalema bamole kanjula parce que le là comment entendre que personnalité na ebeba a comment mal appris dans luka ki mal répété ne wana yango monis makambo neni ata koloba ayaka traiter nani awati nani nene botai ayana ba voice nene botai oboyoka batata mwasi oboyoka mobala nene botai boyoka ba voice boyebona boy papa na biso zola vanda kama bingai yango moni yana biso Irene Masando kitanga uti poto ayena koli oyo mobali ya nene atindaki ayena ngonene ta koli no mobali na tindeli yo yango yo ya gola okoyi kotika kisongi te ya gola luka place mobo o se canaliser lokuta na yo te mwana mwasa bolinga lokuta te Aisha ngai te muna tinda biloko za derrière ba papa batu ngai te tango bino bokeno luka ba vine ba tata batu na ville ngana sana nu na classe avancé tango bino bokeno tala kosala ba matala na bokeno luka mokile mona bino bo renier bo bina bo sala boye bokene na ba orchestre batu ngai te na tinda bino ngai te muna tinda yo vraiment ndengo zabongo zala le soki ndenge nino zawa na Aisha tala épargner moto na plateau na tanga kombo nanga dans la plateau non vraiment koko yamba kamutu tatanga kombo nanga tango bino bo bandi ngai a poser que pour ye pas confirmer muninga pesi oka match ninga ko pesa yo ko to na TV lo bi ngai na vina nga réputation nanga ko beba te yo réputation beba te ba mise ba zondeni tala bo sila mananga ame mo loko bo luka ko ngani na zabe so na bina yela bino Aisha ofunda nga na parquet ko yo muto bandi nga na bandi yo te osomona vani nga boke tanga kombo na plateau ya bilo ndeni ya gola ngate muna tinda Jimmy Limbondo tiko na défaut ngate muna tinda teka pasolo tina niveau sala wana ngai te ti pola zona kuiti na bibaya ngai te muna tinda bino ala bo sila mana ngai biaka oyebi na ba place ya oyebi na ba place na okende na ye tovanda na bango tovanda muko mususu kala wana kutina wana chaîne noté chaîne nga ya kala ya BZ kapi atinda mbombo ezaka anniversaire nanga kapi atindi mbongo tomela wana deuxième fois nanga namona ye tonavanda te et comme première fois ezalaki kapi abengisaka vivette etomeke ngai ezalaka pa vivette mayamba toke na vivette deuxième fois kapi mpe ntango asepela nanga moni kenga mpe alobi bie miso mpe etami bato basengi ye nga nde kapi alobi na ye sava zwa mbongo yango bokende omela nde kapi atindaka mbongo ozomona nga so nazalaka mwana mabe me kapi abenga na ye na mosala ti bamama ya kapi baopesele rapport ke akomisi bureau akomisi yango hotel kapi abondelanga combien fois makapi abenganga binanga bianka ke wana kuta ta solo na ya famille bota te ozomona wana solo ta naza mwana suka te na ya famille bota te chacha na boyanga bitema kapi aza leki pesa conseil abino bien kazo banga te ba parents nanga baza place wana mwana libabe impoli bato bazo boko lelo bana tando zo finga mama leki na yo ti akoyi ko supporter ta ye na TV ko taliso ndengo sundola bana na yo ngana za mama na mabata te moi je suis responsable ya gola d'abord sika ko sangana omoni ngaso na zaki lokwa bango na ofanda mabo na tali na yo finga mutu te tambo ya ko finga madame Belleville ba makolo pousser est-ce que botala ka ya bino moko et ben on a mon makolo ku ya
osomona makolo ya ekumani kubuka kubuka makolo ekumani mwana mwasi nga komeka te ngai nga bomeka te bosilama boluka place oyo bokoki kovandisela makambo na bino epa na nga bomeka te ozomona bato mo bavandi mo ocomprendre ke eza bande ya basorcellerie eza bande ya bandoki baoluka toujours mpo badestabilize vie na nga bokoka te nga na famille libota au grand jamais na kotrahi madame Bellevie et puis place ma Bellevie avandi ayebi ke mwana oyo akokufa likolo na nga ngai so babiloko ya nzoto na ngai esengaki makata moko batia mpa madame Bellevie moi je suis prête à opesa bosakana kutu te yaya bosakanaka te naza fu ya reine ozomona naza fu ya reine na ngai na vota madame Bellevie numéro 1 siko tellement ke bango baza bato mo baya pembeni na mama na bango mpo na mbongo tala bano batonga mama bango maboko makasi akabaka te nini boye me nga mokomoto na kovanda bake madame Bellevie yaya bongo misi lelo azokana kende pa dina na pwani yaya maboko makasi baolela maboko makasi flambo asimba ata papa na biso flambo komona yaki lwambo makiadi soki franco mais nde bakende opesa aveni na biso flambo yaya ama boko makasi lokwa yo te moko liboko ya victoire elema na kai mopesa liza boye fongani mais yaya simba boye omona madame Bellevie koza luka mama bino te nga na kovanda te na tonga madame Bellevie aza number 1 numéro 1 naza fu ya reine tala moni ngai leo etikala ka moke bino botombola nga na chipo boko etikala na prison bino moi madame Bellevie aza soni lokola mama na bino akoza mwana moko te famille bota kovanda tonga mama na ye parce que la famille bota y a de valeur makasi ozomona pourtant tant tovanda ka yaya mama na nga Bellevie yebi te ozomona Bellevie bayebi mama na nga te mais soki oza na problème na bengi madame Bellevie mama yaya nazoyebisa yo nazoloba na yo siko mutu mo benga na vandi na tongi na otonge na yebi te totongaki na ndenga mabe totongaki na yagola na ndenga malamu totongaki na marque nini na ketonga Bellevie vie internationale yaya na vanda ka bolela mama chéra moi singa na yeba yete makasi ozomona na vandi bo ozandi ke la mama chéra moi singa koti agence koti Western Union aboke le mois 50 aboke le mois 100 maman José Lusadisu nga na yebi yete mama ni ba super mama ni ngoya mputu la grande âge mami ta dina saleli okoli mutu ayebi yo to a famille na ete na komwa madame Bellevie tabo sakana kate moi sana za lokwa bino te makasi mwana mwasi wana koza lokola bino te banda loti mokili sila ya gola na Aisha kotika nga kinya Aisha omema batu parquet otangu yo bandinga mokile moni pe mokile yoki ngana bandio te mayem to bandinga tango okesa baki nduma na bela ba viva la muzika ngana zalate tango okene pa na ba swede kuna aye mukanga ngalula aye mina kufanga ina kolela yo mama na zalate tango bokende bia ngana lingi yo boni yo komi kopesa nga pasali na zalate na classe makasi tango bokende na kolala wapi ekibinda nko na zalate naza na classe mama mamenga bolinga kinelinga na zalate tala bomeka te oko regretter yagola tcha na terrain yagola aza déjà mal réputé yo luko batela moi soit réputation na mukio na olobake ngai naza na réputation po bazwanga to za mutalo puta yo ozalo kuta moko Aisha yo za na réputation balonga yo mais le baki bazwa ete aza ye réputation des ya malamu na ale katala isako bina kite mama soko bina kite katala isako bina kita banjela tala botika tovanda kimia botika tovanda kimia botika tovanda kimia yaya okotanga mana misapi Aisha ngai na sanga maseki te po nga deja nena zabo se muto bandi ngai te na bandaka mutu te ozomona mais aussi longtemps yo bandinga yebisa ma yagola ya moni yo za mal réputé ngai pe nazaki mal réputé mais lelo na linge na comment ça na soigner image na nga mais mwana wana
basimbaka ye te omoni nga na koloba na yagola te yagola apezaka te ase eloko te lipapa kala so solo mama bipukola na plante na malongo yagola koki kovanda yo fingela yango mutu mwasi amelaka turbo wana plante nini ya plante nini oyo $20 boni bajebo yagola aza na mbongo aso makabela milaya boka na mutu fi akataka suki fi ya samutu salite yagola makolosa tala yagola keba mais tant lobi ke makambo plante wana na idée moko elinga na mutu ko to pe kuna na sortie médiatique ya Marina là lobi ke ba plante oya taki na mutu wana ezaki ba régime abundi loka mutu afula moto ta munoko tokoma mukie kamiki te munoko wana ezokangama ozokata sonti babiloko na basi bato bayeba ngo mwa mobali oka ba régime ta me place oyeba biloko wana te ozo comprendre te kaza ma chérie mon frère pour comment mutu lokola mwana mobali lokola ba reza yebi ke plante wana Marina la batie na muteze ya kokemba yeba ngo ndenge nini po ya miss na Monica kanani ba reza ko tangelo ba komba ba periki ya ba payer yaka yo emso yebi nini te kabelo nini o ba otya mikolo ba benga Vietnam emso yo yebi ngo te me ba reza yebi Vietnam tala niveau mwana mobali ozo kata soni te tala ngoni yo na tika ko ya moso na vandi na otalo boy Nathalie Junior katenge na tika kayo pona Junior na vandi mabo Nathalie yaka pona mwa mobala na ndem tesanga tela ba rezi na saleki nanga soki pona katenge te me yo ba rezi yo kuto yo mutu mofo vandaka madame Dekara labelu atelo biloko na ndaku yo papa ba rezi Dekare okoti ndako ko ya da sinama na komba Marina Laba za valeur azo anti valeur te Marina Laba ko vanda bandi ko tangisa bino nyonso to ne boza wana ta ba vaut rien oyo ba rezi dimne mabunzi mama yo zo mele zo salo mabe tane vimbiso mabunzi tane vimbiso libumu canaliser te yaya okoluka place moko te obanda ko canaliser mabundi no wana il faut na TV yo za mutu yo ko finga Marina Laba yo parce que tala Laba na bien moi ça le kole tonda bongo o aleki mama na bino na vitamine mama na bino akenda ko bino na Swede o Marina Laba koko sala ngote e moni mama bino za anti valeur oh mama bino ko za anti valeur te Marina Laba loba ki fo mona kaza mutu a vivre kana lipeka tarini pala te yango moni a lobi na la vérité a lobi na bino la vérité et suis bino mais ba lobi ke Marina Laba za grâce parce que na cœur wana esaleli pe ba makambo esaleli nini akenda na transport na ye moko azonga na transport na mo ba kiseli Marina ni tandis que kutu ce qui de là ba visibilité c'est grâce à écriture ya Marina Laba mais soit disant toyoka ke kuna ba pesa bango ba transport ya bazora na ba et l'autre côté polanda mama na kwiti te makamba yo loba wana amuta kwiti olande elo na malonge ko ba pamwa mwasa na mkolo wana eloko nini mama malonge ko mepa na ye eloko malonge ko mepa na ezate ozomona lelo so ba signer ba contrat lelo so ba okende bo eza grâce écriture à Marina Laba comment ministre avant d'Atali abi quel genre de français qui a écrit cette français c'est Marina Laba allez venez yo Marina Laba wapi mwana soda ya Laba de moi-même ya moi so akatisi bato asisi bato ABC kinkin mutu mwa loba ezate voilà mutu mwa loba ezate mais sortie médiatique na ye awa ememi sous ba problème donc otala boloko la mwana wana vraiment sam atelemi boye abandi ko loba ba insanité contre Marina Laba parce que na famille libota awa vraiment ba ko permettre yango ana poate wana za ngungi so betikaka epu akufi ye déjà Laba auteur de Laba buka ki Paul moi mobali soit disant moi mobali ndenga lobaka mais Laba buki Paul tala degré wa moi mobali Oma mona na émission wana ba komeli ceux qui mama ceux qui nani mona émission na commentaire ba ko tala déjà te tozongi c'est moi mobali tozongi c'est moi mobali siko Marina Laba buki Paul et bongo yo tendresse yo bunda wapi tendresse abunda wapi amoni dipina zokata prince neti ba tout aye siko yo mwasa makasi dipina kanga liboza matango kimi papa tala bana basi oyo bana baso balobaka bakanela kanga so bazunga baboma ngai taloba bakangi albaka zaki maladi ngana moya bundezala muta tia blanchi maboko boy na kanela ko lelo na siyo bakaka boy lelo na moi si sans charisme ko minta mabele na tolo kanti yo mabele wana ya saltana et impressionner banane siko muta bonga vana te ba bi Marina Laba yo po moni Laba pa la kiseke na la toto ya tembe ayeli ma la vrai commentaire na ye abine ça va te rekutana tendresse
kanga mutema bondela nzambe ya mabe koma te nzambe protéger ka ba comédien to za biso na bon moyo mais soki nzambe asali verbe daichu mutu moko alongo etandasi koya te po degré marina na babeto so oza kutu ngai yeso amwasi atembe azwa adresse na ye place akoma olala akoma ngo marina na baya koluka nga na adresse bo place akoma olala zala na ndako ana place wapi tika boejour mosusu namonaki na émission nomona chaine na ye moko atia alobi ke chambre na ye alakisi bavalise yaya ana place akolala te babwaka biloko libanda garanti ezalaki ya mbonga madame Belleville yaya na bane kolalela ngo mutakala tolo na se nalelelaka ngo mutakala ata na dushe nalela mbongo wana mwana suka nakoso te shasha nabandaki kolala na se nalelelaka mbongo wana nabetelaka ngo makolo nakobetelaka ngo libumu nzambe mbongo madame Belleville eganga tala mwana mwasi oyo enga ya moyibi oyo po ya fini ya madame Belleville tongo poko ya midi yango toana opération nzambe vraiment ya mofo apparent Belleville ba défendre mwana bango banie mama tendresse papa aza koniema na kingo mama na libumu basalo bazoka bakomiso wit tala obina mokili ingratitude ya mabe ingratitude eza mabe yango moni papa na biso waze kwa andima na beta Martine ata na 5 personnes kasi abenga ba Joyce abenga bana si ya solo oloba nani kamba solo o bato yo oyo asala na maboko bamonaki aza na succès te boye na boye bakende banani bayozonga susu na oloba no baza benga bango ba video te obima zuma video te obima ti leke tuyo bel nani sila za nzamba mutu te na misisa mutu nete katana misilolo ye kuna kasi te ba neto saki yango montage ti kato montaki yango yete alobana ebongo te alobi mpe kuti etikani kozala garde corps te yazalaki wana lokwa collaborateur ye mutu asimbi saki abisoki tembe totuna madame Belleville se bakanda kosola nini na bureau yeye basola nini mutu lokola ye madame Belleville akokalcule sali te mutu akosolo loto masebe kobima na munoko ye magenya mutu amema na saki certifié ye na osenga nango prince video wana mutu amema na saki yaya na oloba nokokosana te ya prince ana azali balobaka les paroles s'envole les vidéos reste okosana te est-ce que mani andimaki yeba akoki komimona amiyoka son misi lola andimaki ye kokozalaka merci Belleville Belleville la patrona na geste osali merci est-ce ndimaki yango leketu Belleville la patrona obanda makambo yango liboso na bango wana eyebani est-ce que bandimaki yango bozo trahir sila miyibi atumabe bozo kokosaka sila mamis mena sese bokende olela bena miss lolo ye wana aza kolela ata soki abwaki biso tokolela okende wapi ye wana kuna alinanga fona koma nanga pa dina na badina shu yaya nanu baleli te baolela be batongaki akaba ata $20 akaba te maboko makasi ya bakomona video wana bozela bokomona video na kotela bino yango atuka nozala na komana kozela ko vraiment nzambe na ngai kaka awa noko prince koleka te ofingi na 12h juste na 5 ayelo video no komisa madame Belleville miyibi basemba bandoki boko bima ozomona bato mo baza boye bande des hypocrites boye na bo oyo bacomédien baza bato mabe ngai eloko ezokamwisa nga sortie médiatique ya mayo vraiment yo vandi est-ce que otali olanda vraiment sortie médiatique bien ya Davina tala obina ko awa na biso awa tokokumisa madame Belleville te nazo komisi madame Belleville ekomi problème oba vino mobimba omati minyati mais dati ya ma tante Belleville ozape makambu te yo yamayo ozalaka wapi yamayo ozalaka wapi tango mwana Thérèse abi Belleville akopapolo mbata na kopeta yo Belleville oza na capacité kochata mwana lichombe na libumu te mayonnaise yo ozalaka wapi mayonnaise ozalaka wapi tango bango bazovanda na kiti bafinga poeze lombe yamayo yo ozala wapi yamayo ozala te oya ko défendre te lelo noyoki goya oya ko défendre po balobi na sila mais mutu abomi théâtre biso na toyebi yango eza sila oya osala basambla po anini oya osala baironie loka bino nde boya bato malamu osilama
Voilà, bien quand moi vraiment bakande mataki to kitana no ndambo parce que to comme na biso déjà na suka ya émission na biso ya lelo to comme déjà na suka liloba na yo ko bandi ko na biso ya famille libota ainsi que bandi ko bali na vraiment mingi ngelo na loba kaka na famille libota d'abord merci pour la confiance. Merci vraiment botali singa ke na saka ya bino na vraiment leki na bino autant bo moni vidéo wana batu misusu pe boko changa bandi ko poster ngo bandi ko sema bokati vidéo wana po boloba mwana suka to ko ndima te ke yo mtu ko sala en tout cas merci pour la confiance wana bolanda ya gola te bolanda ta moyibi c'est bon vandi bo comprendre quand a conseil na bo taille makambo bo comprendre quand katambola na mensonge aya a conseil la Carmel odia makambo ti la fille ya papa tant Carmel odia mema ina parka komani tant Carmel odia mema ka commande ni akomanga na ebina makambo wana te makambo lobeza lokutanga jamais na finga na Carmel odia oza muta lokuta mama moi to ndimo ezate moyibi yango alima mama kingabwa. Maman Bipoupoula. Voilà, heureuse de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers vos téléphones portables et vos ordinateurs ainsi que vos écrans, voilà, sur notre émission, voilà, sur notre chaîne Mwana Sukaya famille Libota TV, voilà, wanezaki bon ngai o abino bo mesana toujours kolanda na famille Libota na kombo ya Chacha la Cléopâtre Mwana Suka basoni autrement dit IGF de la presse ya famille Libota, voilà, ngasoko yé vraiment olobi mabe madame Belvi kandi na 6h juste en tout cas nga na 6h 2 minutes no ya pona kangayo na bengi bongo noko prince aye abimiselo pena babiloko na yo kandenga mesana ko bimisa format oyela yo archive na yo omitala, voilà. Merci beaucoup na bino oyo kozalaka wana pona ko soutenir pona ko tia maboko na ba chaîne na biso, vraiment merci beaucoup que Dieu vous bénisse pour consulter toujours na ko sala yango pe biso to kozaka ka wana pona ko sala bino toujours misala ya kitoko makasi, voilà. Merci beaucoup à la maman chérie, merci beaucoup à maman José Lusadisu, maman Claudine Bokato, la maman Bibiche Mouswamba babiloko wana ezalaka kaka, voilà. Bibiche Mouswamba ipupa babiloko wana tilelo ezalaka kaka, voilà, wana maman nanga pour ma ayebi côté nazalaki na oya sala, voilà, wana itali kaka. Bon, merci beaucoup à Tonton Presse Luamba, merci beaucoup à Maman qui a famille Libota, Maman Pams, Valbi, Pams Matondo, toujours à la pointe. Merci beaucoup na présence PA. Dipine, Balobi. On s'abonner. Comme nene maman. Dipine tout est kota news TV. Pena na chaîne na biso ya bino. Na kombo ya Dipine. Dipine et tout est kota news. Babi ya boy na ba copier coller. Ya zawana na biloko oyo. Ya yemoko, voilà. Merci beaucoup na bino, merci beaucoup na Yopé. Vraiment merci beaucoup na Chacha. Opportunité ya ko fanda vraiment ya kosola lisusu be parce que ezazar te pas na bango pour ezala raketo na bango faut pesa mbongo bango keto na mais biso ko to ezala vraiment quand on dit famille Libota c'est-à-dire que Libota, voilà, bien quatre comme l'émission déjà na suka émission vraiment bambote na ngezaka na vie na ngai tito d'Acosta mauvais Jean-Paul Kapinga motema mama nasi et Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo du Fabel, Jana Banaka motema Rodrigue Bangala ainsi que la famille Libota Mobimba, vraiment ba mbote na bino yango wana Jenny Lema Aquarium Kilo à Congo 10 fois en belle ce qui nous a zongi te kutana. Voilà, restez toujours branchés, serrés, cimentés, collés, scotchés sur notre chaîne Mwana Sukaya famille Libota TV. Quand on nous on vous dit au revoir. Et merci.